Bandeko tozo koba, voilà tozo continuer 5e partie. Likambo na film na biso oyo singa ya bobola. Likambo na biso toyebi libota moko. Oh, omoni sikoyo ekomi na masakole ekomi kobetama, bato bakomi koloba na bakombo na bango na nzela. Bisakole lobami obina yoki toleki. Ebere ye wana toyebi mosala na ye ya mikolo nyonso ye kwa kota kazamba kolukata mpuku wa zamba oyo. Tango akoti zamba, omoni eloko esali na poche nzoka eloko ezosala. Ah, amoni nyama. Tire, attiré abeta coup de feu. Nebite soki mboloko. Voilà moto à chasse. Mwana mwaso ya kola penza na chasse. Tela mosala zwa. Akoma boye. Oh, akanti abomi nini? Oh, yakanisa nini? Akoma boya lembi. Na bomi nini yao? O nyama nini oyo? Ah. Yango bako lia bako tonda te o nini moto asiliki mbala moko. Yango tala yo zoba yo. Ah, ngana tina kyo na nzela nanga. Ngazo senga bambolo ko to basimbiliki to ba nyama moka ya musuni. Ah, folongwa ko tuna nzela nanga yi. Abude na nyama asundoli yango amemini yango te. Oh, eleki nango ebondi nango akendela kina zamba. Abeti lisasi abomini ya matiki ya sundoli. Omoni présence ya ba force oyo. Oyebi banguya oyo eza kosimba nakati ya zamba. Tango bakomi bisika ngo kaka esika babomini yama. Bango nzoka bazaki sima. Oh, nzoka bomaki mwana niawu. Oh, niawa mboka oyo ya zamba. Nyama kufi asundoli akei. Eske bango bazalaki na eloko kosala na nyama oyo? Toyebi te pona nini bayaki bamemi nyama bake nango. Elingolo bake baza toujours visiter. Eloko moko ezo lié bango na ba force ya zamba. Obi na yaka nani? Obi na solaki na moninga nanga moko. Lisoni bo solaki. Bon, alors namoni moninga nanga itie. Alobi azali président ya ba parking nyonso ya mituka oyo ekendaka ba voyage. Yaona na ndimaki nakotsa yo na dossier yango. Okende kokoma un receveur atana ba transport oyo ekendaka na ville. Comme ça osala musala ya ki receveur. Papa na comprendre autant. If I will get you right. Oh, donc cela comprendre bien. Olingi vraiment ngai. Obina. Nakende kokoma receveur na belela ka mungo ka okanga na samoi. Te na lobite ki nozo négliger musala ngoto na peso musala zanga tina. Mais na minute oyo banda te musala quelque part. Na boyi to tanga na yo. Papa, okanti nini? Nde na zaboye musala ebongi po na ngai. Licencié yango nande nake ganga na beleli lokola receveur na bakamne mituka wana 4 ans na passé na université titre naza nango papa diplôme nazui do musalo poneli ngai nakende wapi na parking ya mituka vraiment papa tala ba sacrifice na tangi na ba condition nini papa na ngai yosa mobola na koma na université ba master mususu kuna na université ba yokelinga ba mawa pona lia na senga esika kolala kutu ya konégocier na homme na keko nyoko mapo na sala nyonso na réussir na zwa université na zwa diplôme lelo sikoyo papa yo moko solo bana mwana yo otangisi akoma receveur aga abelelaka mituka. Ah papa na comprendre na ngai ke situation ndako yo eza crise eza pasi ma oko tindanga te quand même na koma receveur mituka na kata parking. Ah ma papa après tout ozo pesa licence nanga valeur te mwana ngai ni malembe pardon kolobana no belete na sepelite quand même na mwana nga fandi ki mebo chômeur ozana musala te nazoluka nde na peso quand même moyen osala quelque part. Lisolo katani po moto moko telemi wana. Nake nanga ko buka koni na kati ya zamba. Nakozonga. Esoki pe nazongi. Nazana lisolo na solo na yo. Alobi mutu pa répondre te.
bamona kaka mabe Your evil days are over. nasa motema obina lobi mikolo na yo peza ya kotanga nazoyeba ayokaki lisakoli na nzela. Voilà pourquoi komokanga kanda makasi na tata mwasi na bango. Mama o matala ye wana vandi na ye. Mbote no mama. Tala oyebi ndengo yaka ka boye. Na yebi problème na yo. Yozo luka solution ngapela sana ba problème. Tala sozo tembla boye okanti ke no awa nde siko ko bikele. Tala mwana ngai pe na sana solution te pona olelo. Mon cher. Soki yoza nango te ko luka pa na ngai te. Na sana eloko te. Bakanti mwana mobale ebeta matolo azolo kwa ko bikela na tongo lelo. Mama eza problème moko boye ngape na kutana nango pona yo. Na kutani na ba document oyo na nzela na mabele esika terrain mobile no atika. Mais namoni kaka semeki na yo ya kokufa. Batu mibale pe na pembeni baza ya kokufa. Ba document tikali yango moko ya ona lokoti na kopesa yo. Document zongi. Toujours eza na lifuti na moto asala kama be na batu na mokili oyo. Mama o mababotolaki ba document ya terrain. Nzoka nde moto boka lokoti yango. Jeno mapa ye ko pesa akansaki akoyambango na esengo. Apesi document moto yambi yango na kanda. Qu'est-ce qui se passe? Nzoka semeki na ya kufi mystérieusement. Oyebi jugement salemi. Ba pouvoir moko bomi bango. Balingaki banyokola la veuve. Mama amuche. Toyebi présence na ye na libota pe na lopango yo. Ezo sala peso bikisa me batu baboyi kondimaka ye. Eloko moko pasala peut-être yango eboma réputation na ye. Toyebi te. Po ba ondima subola muna ye. Ayebi ba danger moko eza ko luka famille oyo. Oyo kutu ba monesa moke bobola na banzala na bapasi chômage eza kutu moke. Alobi bobongama parce que ya minene eza koya. Amona rango na mosika bato pe baboyi koyokela ye. Bozela kake kokisa mabobenge mosakoli. Alobi ake kobuka koni na nzela zamba. Bon, ye wana koti zamba. Tanga koti zamba. Eloko moko ezo salema. Po yasaka azaka mtaba 6e sens. Atali nsinga. A continuer parcours. Omoni obina nzoka nda azaki ko kaleya alanda ye sima. Ake ko kanga ye na kingo. O bandeko. Nzoka nde babetaki lisolo. Balobaki soki mamo azaka na bomoi. Tata mwasi na bino oyo. Mamo aza mutema mabe. Soki akufi te bino pe bokobonga te. Yeke ko interpréter na ndenge na ye. Donc il faut ko boma ye mbangu d'après ye. Soki akufi mbangu bango pe bakobonga mbangu. Donc bakokoma na bambongo soki babomi ye. Ye pa ki abomi soi-disant po ayokaki mosakoli moko na nzela. Voilà ndenge tomoni. Abomi tata mwasi na bango babelelaka ye ndoki. Balobaka yaza source ya malheur na bango. Natango wana kaka boye na ndako pe esika tata mwasi asalaka bikilakila eziki moto. Nana ye kotala ya akimi mbangu boya moto. Ya akubweze. Moto epeli na sima ndako. Ya kotala ya nini yango kote ya yepa kimi mbangu. Nzoka na sima ndako moto eza kopela. Ezali bisika pouvoir ya tata mwasi na bango amuche. Esika salaka bonganga na ye. Ba surtout ke peli moto. Magamba boye salama na ntela lopango yo vraiment. Mais cela que ça bien que ça ne va pas. Non, eza signe mabe na moni likambo zali awa. Et bon nani ebera za wapi? Abimaki bana tongo na zongi te. Ah bon? Nayebi te yemoko tata mosaya aya ko pesa réponse na likambo. Nzoka nde babomi ye. Elembo
basigne salemi Udaja yonde mwana ya Osakwe ozali moto oyo tozelaki profeti na biso penza ekokisama lelo oyebi lelo eza kosuka ya yo na famino mobimba e porte ya condamnation efongwami mbangu na nzela ya mwana ya mobali malembe gai naza kosala feti na ndaku na yo pe bino nyonso bokolia matina suka bozalaki initié awa bokozala pe consommer awa parce que fête yango yo ekomi pene moni bandeko tato yo pa zongi awa nde ba initiaka ye po bapesa pouvoir basala kango na kati na ndako pe na famille na ye aboyaka ntango aboyakima mwasi ndeko mwasi oyo amutie yende mutandimaka ase sacrifier na place ndeko oyo lelo tango azongi wayeke lelo azopesa solution na famille pe na bana na ye nzoka balobi bino nde boza bambeka ya feti tango tato ya ye bafrape ye na pouvoir voilà eloko moko te kobonga mpo na bango au contraire bazo continuer kokondane na ye tata na bango bana voilà pouvoir oyo ndeza kosala likolo bana mboka dispari tango akomi boya limwe voilà bazo dominer ye baza koagir na ba force na ba puissance na bango bandeko puissance yango ya malamu to ya mabe nzoka to comprendre bazo condamner ye na libota mobimba muta bika te me mutu akufa mutu asepela te me mutu alela e papa Udaja toyebi bisika wuti ye wana za kozonga ça ne va pas quelque part omoni source ya malheur na bango eza nde kokima engagement na banzambe ya mabele na ba force ya zamba na ba force oyo euti kosala condamnation kati na ye tomoni condamnation azongi na ye eloko moko ekoti force moko ekoti kati na ye eningisi ye asuki na nzela babandi kobeta siko ndenge balobaki ke toza na feti to bino nde batu bozangaki na feti po boza bilei tokolia na feti na nzela koyi mbala moko mystérieusement azaki na ye mpe kotambola kasi akoyi kaka un jeune homme mwana mobali moko apusani kote wana atali boye ayebi tatango mbango akimi akomprendre te tato alali na mabele pendant ce temps moto epeli na lopango bango mpe bazokamwa nga mpe nazoyeba te naza kokomprendre te makambo ezoselemela biso mikolo oyo nga mpe lelo na zamba makambo moko ekomelaki nga na chasse webi nakoti zamba présence moko ndeti molimo ekoteli nga ndeti kutu molongwa bademo basangani bakoteli nga na tire na talika direction esika intuition ebande kolobela ngai immédiatement na beti lisasi naki etala boye nzoka nde nyau kaka ndaku nyau kaka nde akoti zamba na bomi ye nzoka nde ebemba nyau na comprendre te mais depuis histoire na ngai ya chasse na expérience na nga namona nyau te aboye ya ndaku akoma na zamba parfois za nyau wa zamba te nyau wa zamba na yebi na bandi chasse lelo namoni nyau wana étrange parce que ça ebisika koyi kozala te nzoka nza comprendre te a expliquer alobi eza ba phénomène na tuni papa za wapi papa bimaki te banda kendaki asongi nanu te obina ye wana obina aza koreve oza malili ozoloba te ozaka calme banda uti wapi ozongi awo te naza bien te ça ne va pas eloko auti kosala yende mobomi mbote na bino oui bonjour olingi nini papa na bino namoni papa na bino akoyi mikali kali na nzela papa aza wapi papa na bino papa asali nini papa na bino papa asali nini bango nyonso batanda molongo
papa nzoka nde aza kobenda pema ya suka oyo ezosalema parce que ezali lokola réclamation ya baforce na bamilimo nzoka nguya moko bango baboya kosalela bakomi sikoyo kovivre condamnation tata boya kosalela bapouvoir wana suka nango babeti ye bango bamoni kaka moto akoyi balokoti ye mbangu bawelela babanda kolukele basoin. Voilà ebisika ba force yango ezowuta obina bomi aye na ndako amelami alobi na sa motema me basakolaki soki mamo akufi soki ye aza te biso baproblème na biso esili biso tokomi bien me ndeni basango mabe kutu ekomi olanda so na nsima ye moko abandi koregrete. Est-ce que papa alobaki eloko to alobi nanu te azoloba eloko te papa alalika aboye oh tala mopepe mabe oyo ekobeta lisusu na famille na biso bino banzambe ya mabele chikwa okike. Est-ce que yo kopermettre makambo boye salema bato nde baza nsima ya pasi ekomeli papa oyo tika banzambe bavanda oh ye moko moto ayebi eloko auti osala obina abomi aye na ndako papa pe alinga kufa ebere azongi deja te yaya azongi nanu te nayebi te eloko nini ezogarde ntango molai boye bozelanga nazoya ebana bakomi koluka solution mpo tata abeli mystérieusement papa alali azolamuka te mwana mobali lisusu awuti koboma aza na makila na maboko na ye oh moto akufi asekwi oyo mama muche yoka amuche boyo ke wapi ko ozwi nzungo ke wapi amuche tala okobima ka te boye na lopango oyo saint poto lobelanga likambo naza quand même yaya na yo naza ndeko na yo likambo nini nango za nango oh odaje yo ndo oza zoba oyebi oza na responsabilité te na maboko na yo oboyi vraiment korevele vraie identité na yo ozobomba nini ozobombama na oyo esengeli eboma yo to esalo mabe odaja nano moni te ya grave ya mabe oyo ekoya na vi na yo elingo banda combien de fois nalobeli yo ke badanger mpe makama ekokolela famille na yo ato yoki okosalela eloko te ozoridiculize nga ozofinga nga liboso ya bana na yo bango mpe bayini nga likola bolingo naza nango mpo na yo na se sakrifie nazanga mabota me sikotala nazwi nini oyini nga bambula yango oyo nalalaka te butu nazobima mpo na défendre famille oyo mpe lopango oyo me na protéger famille na yo nazwi nini oyini nga mwana mobali ye nde afongoli porte ya condamnation lelo naza su na mabele oyo te naza connecté te na bino na bomoi oyo ekoya na nsima etali bino yeba mona na yo obina akolia putulu ya mabele amuche oyebi bandeko nzoka alobi réalité komi siko na famille moto akobatela bino alobi akei révélation moto azobela pene ya liwa amoni na révélation maloba nzoka ndeko na ye atiki nzoka ndeko yango bauti koboma ye ebere kaka ndenge azomona makambo mosusu bayebi te bazomona kaka tata alali azobela akwei mystérieusement na nzela bayebi te suki euti wapi akatisi kaka koyoka oh tangu un lion afukami eza tangu nde baenemi bakoseka bango nyonso bazolela bazomona liwa ya tata na bango oh maladi yango kombo nango nini vraiment papa obeli maladi nini tozoyeba ta kombo te ata koloba pamba boye papa toyoka yo te papa likambo nini yango soko lobeli ngai nga mpe na kobunda naluka ta solution
papa ozoloba nini ko? Hey! What is happening to us? Ichi okeke nini ezokomela biso? Why has my father suddenly gone down? Boni, papa na ngai alobaka te, aninganaka te. The name of this sickness. Sikoyo komba maladi oyo euti wapi? Ko eza nini? None of us in this family can afford the Moko na biso te awa kozwa ta makuta ata mbongwa mike mike to mema na hospital. Hey, tokosuka wapi? Babandi kolela po bayebi na bango ke babola lokola bango hospital bakolembana. She has not been seen in this compound since yesterday. Ebongo kasi tata mwasi banda lobi azomwana te. Something is going wrong. Lokola zongi te, ça ne va pas quelque part. If you ask me, we need to find her. Tala namoni na minutes oyo. She might have this solution. Mama oyo amuche. Tata mwasi na biso yende mutakoluka solution. This will just seem resolved tonight. Donc si jere to keltala yeto tuna ye. Solution is very easy. Tala tozane na posa solution. Euta wapi tozala wapi solution kaka. Bakomi koluka n'importe qui. Told me that when she's dead, Obi na vandi na samutema lisako lezozongela ye. Me balobela kinga soki kaka why is Papa mamo ya kufi makambo esili famille pe tobongi. Me nazongi na ndako makambo bebi lisusu. Eloko ni ekokomela papa na ngai. Hey! Hey! Agangi. Nena ye. Ya yo gangi nini? Ninango. Ça va bien? Hein, tout va bien. Ebo kasi ah, o dérange na mutema na kasi likambo te. Te nazanga bien. Kobanga te tout va bien. Hey! Bande ko libota babola bakomi ko boma na batu po bakanga nanu bandoke belé. Ah, mais bon c'est quoi qui wapi ko tete mo sazate? Ebere. Bon yo peso za convaincu que y a solution na ba problème na biso. To forcer to kota to tuna ye. Tango bazoluka tata mwasi, ye obi na ye. good morning, Reverend. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Obina, bonjour. Tosoluka mamoyo. Mais amuti azomona te, banda lobi ayete. Omona ki ye? Namona nani? What am I saying? Namona leni. You are not wego. Bino bozo tunanga? There is nothing this woman. Tala, eloko mama osala pona biso ezate tina omona ya te. Yo oyebite sika solution zali Will to this luka ye. woman provide solution? Est-ce que maman osapesa solution? Tika obina. Close that your mouth. Kama munoko na yo. Every time that we're looking Na tango nyonso toluka kaka solution yo ya kaka telemela batu. Na comprendre peut-être obina. Nalobi nanga mabete. Na ndako bakoti. Nzoka mutabomaki mama oyo aza wana. Amela bina ye. Azoloba pe le contraire. Ono botika yaza na solution ta opesa biso. Omoni visitation ba esprit ba force oyo esengelaki bango ne batosa bango baboyaka. Na comprendre que famille oyo baza condamné na pouvoir ya Zamba. Nzoka nde beti nana. Bana mibale mibali bayaka pamba te. Tango bakoma babeta nana akoyi mikalikali. Babandi ko frapper kaka ndenge balakaki. Nzoka mutabatela libota ase akufi. Donc bango nyonso na sima bako vivre sikoyo vraie condamnation. Oya motema pema. Bango na kati ya ndako ya tata mwasi amuche azate. Mutazate na kati. Ebo suka ke wapi? Ayete po ani. Bazoluka mamoyo amuche. Mendeni akoya te boye. Alobi pete. Mutabomaki afandi kimia. Ayoki susu. Ayoki. Boya dans qui passe. Boya. Akubose. Yaka. Akubose. Kuna pe mutu agangi. Boya mbangu. Na bango nyonso batandi molongo. Batiki nanu tata mwasi abungi. Moto azobenda pe maleki na bango asuka nana. Mbangu balobi baya. Nini baya? Baya la nini? Baya boye. Nena. Malembe. Yepe pema. Ndeti moto akufa. Oyebi. Maman abatelaka libota siko lokola zate boko lukaye. Voilà bande ko to perdaka sens ye loko soki eza liboso na biso.
soki bo perdre yango nde bokoyeba valeur na ye. Ah, ndeni nena leki osusu akwei ka boye pema. Siko to obana na nani to suka na nani. Makambo nyonso kwei na comprendre na ngate. Papa ye wana penaliwa, siko nena peleki na biso alali. C'est comme si ça ne va pas quelque part. Oui, c'est vrai, quelque part, ça ne va pas. Obi n'a pas de alobi, et là, comme que ça ne va pas. Mbongo kolia, nanu kutu to suite. Siko to ki ko luka batu babika, baso basoin. Siko to banda wapi. Siko biso famille ya babola boye. Obina, ta tiko lela peko. Oh, okomiso batoni. Ozo tuna nani pona na luka solution. Eza yo nanga biso ni sofoto luka solution. Ozo lela susu. Yango yo penza na kamera obina. Eloko orolukeza solution. Oloba ndako lobela solution, ozo lela. Sikoy, siko lela pa nani? Siko yo mbongo te ngambongo te, siko to banda wapi? Na comprendre bien besoin na poser la solution, c'est vrai. Mais ngape na za awape, na luka mbongo na nenga nanga, na luka misala na nenga nanga, misala zo mité. Siko foti nanga. Siko na bien yo osala geloko te, opese geloko te. Siko lela watu wao. Ah. Baso condamner moto nyonso. Po moto nyonso ana mbongo te. Au monde ba se retrouver sikoyo na ba problème minene koleka. Na moto azoluka ba problème azana kati na bango. Nzoka mobomi azaka pape kotia monoko. Tiko lo balo n'importe quoi parce que to luka ba solution ngape na yebi. Oyo azana solution apesa. Ah, bonga nga bo condamné. Eloko ya malamu kosala siko tala calculer za musika te. Mesa oyo. O kiti. O nini? To oyo kange mona to teka. Kangu ndo na yo. Osoma ikiti apoteka ngo. Na bien nazana poselo ko musute. Ngana moni to suka wana. Moto nyonso azaka na raison. Mais moto nyonso pas opesa mbongo te. Nalobi ngana minute aussi na comprendre. Papa ça na posa solution, leki ça na posa solution. Toti ko ganga. Yo peti yaya tala banda. Yaya mobimba opesa solution te kanga leki na pesa solution lelo. Nalobi c'est la 3 ans pesinga na pesa 3 ans. Luka mbongo bimisa biso na bobola. Soki dans 3 ans longoli biso na bobola o te se ko sa yana biso te. Moto nyonso azoganga mais solution ezate. Ebere atamboli ti wapi? Bonjour papa. Oui, maman, zela, pardon. Ebere soki nani babengaka yo. Tala soko ye awa ko finga nga. Ko gangela nga na boyi. Tala, oyo nakosala lelo oko regrete ngai. Oui bien, nakota zamba tena kendo lia nyama, no nyama na yo. Oh non, mutambu na yo, naboyi. Pardon, na awa te poto swa na papa. Na ko lobelo pe mabete. Na linka ando yo kanga nanu papa, s'il te plaît. Na yo ka yo na lisolo nini? Na yo ko na makam nini? Pardon, na bondeli yo. Tala na fukami, pardon papa. Papa nangaza na pasi ya maladi. Esali mikolo papa la mukakate, azobela makasi. Maladi na ye to yebi te soke uti wapi. Et ça y a grave, chaque jour, et ça comme grave. Lelo lisusu. Moi na biso esuka. Moi na suka koi azo la mukate. Et ça encore plus grave que oya papa. Yango na bondelio. Soko sene loko. Pesanga pardon, na sunga papa toleki na ngai. Pardon na mema bango hôpital. Na bondelio papa. Osili sikoloba. Ah bon? Ebo kasi banyama okenda ko chasser na zamba basili. Lelo oye ko gangela ngate pona nyama zamba oya mitambo na yo. Lelo oye ko senga ndenga na sunga yo. Kende koloba na banyama wana bayebele oboma bango oteka bango. Mbongo sunga tata na yo. Solution za pananga oye pa na ngai. Oh non, na ye na mandenga malamu, na ye na mabete. Siko ekomi ko fuka maliboso na ngai. Nalobela yo. Okonyokwama okolela yo na famille na yo ombo bomwana no lokote oye zana no bandeli boko sambwa
bokolela bokonyonga pase kosila te na peso 2 secondes bima na ndako nanga le bima kende pardon papa na bondeli yo pardon eza santé papa nanga tozolobela wa papa nanga kokufa pardon pesa ngeloko sunga ngai aza ndeko na yo nayebi ke nasala ko mabe mais quand même baba tata totia mopanzi eza likambo ya papa zobela aza quand même ndeko na yo siko ndeko na yo zobela ozotika ye ebere soki nakoti na ndako nabimi namoni yo awa na jire okore tala okoyeba nga suti okobosana nga ale longo awa ebo ndeko na alinga kufa vraiment kotika ye ka boye nzoka nde menace ayaka awa abotolaka bango nzungu nyama na supu na kati nzoka nde famille na bango kaka bakanda totia mopanzi tato aboyi bon famille bayoki te mutu akoyoka aza te nani asunga tata ebere aleli me pamba ye wana zongi a suivre bandeko lisolo esili te nsoka sikoyo bazali kosubir bafrappe ya condamnation tata lobaka lisolo moko te mobateli mpe amutie mama oyo na libota na kati na lopango mpe aza susu te ekomi sikoyo bana bavivre baconséquence ya bambeba bango basala te bakomi komona sikoyo makambo nyonso ekomi kokwea na mokolo moko ekosuka wapi singa ya bobola oyo euta mosika. À suivre bandeko to zela 6e épisode, c'est reparti.